J'ai même dû abandonner ma voiture. Hein. Parce que moi je savais que loin de toi, en tout cas ma vie n'a pas de sens. Hein. Oui, je me dis vraiment, oh, bazana basi loko la yote, ba tendresse, oh, baza malheureux. Hein. Mon bébé. Tu na sisi, hein? Ça va, Sco? Na sisi? Tu sais. Tu l'as fait. Ah, c'est déjà prêt, hein? Tu l'as fait tellement bien que oui, nazo makolo on dirait na uti kobota masika. Mais pourquoi moi pure mon amour tema. Ça va? Disque d'or. Okoko mekana yo, hein? Masango yo po me akate papa mon ami mobima pesi na ko nongo ko yo kuna. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux okoki komeka. Na na posa na ngote na ko bande po na santo na yo. Non. Ça n'a rien à voir na santé nangai. Et ça tu peux goûter. Tu es mal là côté. Beaucoup ta kuna na. Jela tata. Jela tata. Hôtel makuna na ndako oko tate papa. Maboko na ngai etuna na nguya. Akasuka wapia. Mondi melaki minisi payela mwana kanti na sambo. Abandili bokoya evangel pende nyuso. Libanda. Ah, Ivan. Bonjour. Bonjour. Bon, ma teme na Libanda. C'est un mot ben moi teme na tinga na bengao. C'est comme ne moni. Yaka. Malé. Tala. Yebisa ye. Serginho, azokende wenzeka siko nazo yati. Aumeli nde fort Libanda aumeli. Yona ishe yone pona mbotike Libanda. Tala. Petit na ngai. Soko. Moni Bible zo bana biso eti. Bible zo bana biso elenge sepela na bolenge na yo biti. Vie. Mamni so isanga na changer. Évangile na ke ondi. Vie, mamni oze bisa. Vie, où c'est qu'on a changé la ligne? On a compris mon modèle sans rater. Petit au team matin petit. Ah, bien là. Faut savoir c'est la mon États-Unis. Yo ça va. Azar. Tu as été mis en point à Liboso. Ça va tout comment là? Petit côté. Bien là, on a Liboso là. Oh, on a répété. Il y a pour dans la coin, tu là bien vieux. Autour yo. Yo banda kalanga tini bana defoma babenga oda ofandi na oka. Tena ndozela. Akeza nduti. Yamonda akeza na ona iti. Akeza lido yendo zo tinga mana sero na benga na banda kalanga zo benga na ete. Ta petit nanga. Problème ezani. Nazo tala 9 moko, zemi 9 mois na obeleti. Soka ka bota kena ina linga ngako tutazo kena e. 9 mois ebelete.
Même si je suis belé, ngai na kutela mona pasteur na ma pasteur de na nzela bango mibale Serge Junior wana. Ma pasteur azo bani tuzonga ya tuzonga de ya lingite de ya zo tingama. Neti ya yupo uzongisi. Tala omoni ngana pasteur tozo kana ti. Moso na bengani mwana na minute oyo akosala fiola mabe. Yana biso kezela ya kasoka bota kena ye. Eh moni, yo shiri na ngai. E kusima nga bongo te. Ozo sima nga bongo. Siko position na église pese kabwani mibale. Jusqu'au OK bokomi yona papa sage. Tubongo ngai. Tala église ndenge sana baboya na mutu te. So comprendre? Église za ndako mutu nyoso tu. Ngana bengani mutu na église te. Nala lobi akeni se wana akeni na lobi bongo. Pona moni bandaka na ozo umela se wana na oshina. Na boiti ona yebiso ke zemi 9 mois ezana na holi bandite akokende na ye. Problème est ça te? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na sepeli mingi. Pamba tene ya solo bino baziene bozali nde botema ya paroisse. Eloko tubengisi bino awa na kanisi bino moko boyebi to bengaki papa pasteur aya pona dikambo tali bino baziene. Bino baziene bino wana boye o yezali délégation ya baziene. Bino boza ba délégué ya baziene nyonso ya paroisse. Ya mwana boye po bokutana na tata na biso ya mulimu ye wana papa pasteur yango wana oyo mutazana mutuna atuna pamba te bino bozali kulubo te paroisse na biso tuzako moni zako kita kasi tukukita te biso musana biso kumata kaka yango wana bozala na mutuna moko botuna na papa pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndenga ndukusaja utukupe sangai maluba kwa nebe shibino par contre ndenga lobi paroisse moni bisu na église de réveil tout ça na système ya cellule yoki ndenga boza ko représenter cellule na cellule. Amen. Amen. Na kupeshi diluba ndenga boza ko représenter jeunesse mituna moko comme ça je vais répondre na question, na réponse, na réponse. Amen. Hein? Amen. Alors, qui est le premier ou la première qui va parler? Excusez, pasteur. Nazo yokayo. Là, il a posé une question. Namoni, la plupart des jeunes, ils préfèrent qu'il n'y ait pas les stages locaux, na évangéliste, pour le problème, il y a bilamba, na coiffure. Il y a tout boy. Est-ce que c'est coiffé à la mode ou bien qu'on lata à la mode? Et puis qui ça mis la Bible? Frère Guy Paulin, na sepeli mingi na mutuna na yo, mais na ku préférer bino subutu na mbala moko, hein, comme ça na répondre bino pe musango moi, mbala moko comme ça tous ici makambo. Amen. Hein? Amen. Oui maman Luba. Bon, papa pasteur. Couper ça na nukumbu na yo sere. Ah, OK. Papa pasteur na tuni na ndenge moko mabete. Oteya kibiso na kati église olobi mabine muta na nzambe. Sikoyo kwa nini na mama oyo ba jeune fille, ba jeune garçon bazali kobina na kati église bozo boyango po babina kango te. Sikoyo tokolo baki akila faute. Yo moko mutozo te yake
eza défendu siko bakomi okima na bango bazokende bisika mosusu. C'est pour cela ozomona faillite ezokota na kati ya église na yo. Ok mama, ma sœur vanda na yo. Merci. Uyoki mutuna? Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur. Oui, parce que mukanda na nzambi oyo tozosimba na maboko. C'est une loi. Soko tambuli ndenge koki kotina bokonzi na lola. Soko tambuli ndenge koki te. Webe weyo, c'est fini. C'est l'enfer. C'est le caviar, c'est le feu. Les kajilou, moto. C'est comme qui dirait les bagons tia. Voilà, tia. Maintenant tia. Allez, ça je sais le truc. Alors, la Bible est en train de dire nyonso epesameli biso mais tout n'est pas permis. Amen. Amen. Ndenge tukotuni makambo ya kokata nsuki. D'ailleurs, la Bible dit que les hommes bazala na nsuki belete. Oui. Amen. 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 Et puis basi na ndako ya nzambe bozala na bitambala. Amen. 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 Tant bibali bazako babasi basala ne bavande nye. Bino okumona mwana mwasi babutie chitoko mwindu akamati bipakala oyo ya bapomado ibimi apakala ya komingwa. Vous corrigez Dieu. Amen. Là vous corrigez Dieu, vous dites que ya nzambe sala kinga imabe falo pesa ngai mpembe ndeko pesa ngai mwindo osali mabe. Puis après ce sont des tâches mwindu lokola para komando abumba ina matitulaire ya bitombo. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Amen. Songa lumoyi bakarso bokomi kokanga suki lokola bana basi. Vous corrigez Dieu. Bolingaki bana basi bakanga suki te bino babali. Bilamba mususu songa kajiza kula te jeune fille. Oh, mkolana une église mais heureusement c'est wana ya protocole akendaki mba. Tusape bantu. Wana kuya kukuisha muntu ube ezande nini. Wana na misu ya papa na yo na mama na yo ko kuleka aller retour te aller ya pamba bake bagangeli okuzunga te. Kuna makambo ya mabine ya kachu wana soki kanku mboyi. C'est rien. Ma sœur. Buye bakake. Ndenge buzali boye. Ata na kati église bana mabine wana. Okoyeba bantu mususu oyo babungana baya kote ya Yesu Kristo biso ba pastor toyeba ka bango ndenge nini kumana kaka tango batinzemu kumona ina rumba uzomona ka il fut azalaki keleke ayebi kumona uzomona pendan ntukaza kubeta mais en Jésus Christ. Voilà. Bukanisa teke ndenge baza okenda pana danse ya kanku te topekisi mais que tout soit na honneur pe na gloire ya Nzambe. Amen. 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 C'est la vérité. Soko zubi na ngona cadre ya Nzambe mabete. Moi je peux na ngika na sala bino démonstration que kwa bomona ke tango mususu bino kanisi tumona kate te na télévision le mususu na bandi na zo mona kako bino bozo bengo yo kachu so kanko mboyo. Frère, je vais vous faire voir que mais je vais danser selon Jésus. Hein? Oui. Amen. Selon Jésus-Christ. Hein? Amen. Pas selon le monde. Mais Nzambe. Ah. Nzambe na kati na église mizebo etoki ndenge moto akotokisa wana amona abebisi lunye jera ibutsanze mona ndenge bana nazomona ba jeune na église bazobebisa lunye encore oh
mukila naye okutikala mukila bino mukome Jésus Christ on est toujours premier. Alléluia. Amen. Yoka na malamu nyonso epesameli biso mais nyonso eza permis toujours garder votre don. Timothée alobi Paul alobi na Timothée keba nakoya nzambe akotuna yo don oyo nzambe apesaki yo osali na yango nini ke nyonso ezala mpona gloire alors bomi tokisa mpo yango tosambela bino mpe bokontinue kokenda porte à porte po tozongisa bato na kati na lingombe tokutelema tobondela mpo namoni ntango eza kozela ngai tokangi miso mokalenga nzambe mwene diulu mvunja azala na baoyo nyonso ezalaki préoccupation nzambe natalisi bango kaka me molimo ya kanku mbuyimbuyi ezala na ngai te bakumba yango mpe lokola lisolo na kati na banduku te kasi totalisi bango ekemukili ezali nsima nzambe aza liboso ale ye moko apambola nzela na bino akozonga tapi ya makilia ya mwana yesu kristo eza lokola tapi na bino transport wenze kaka ntango ozokoma boye ya destination place nyonso boza kokende biso mpe toza kozonga na kombo na yesu amen. Alleluya. Ok tokumonani bokende malamu nkolo azala na bino mosusu totikali masolo mosusu na bakuma ya lingomba. Merci mingi da. Meso makasi, kusala meso makasi. Seradelina. Mukuna na yo. Bazieni. Lingomba tambula kana bazieni. Il faut toujours évangéliser. Ça va makasi. Yo il faut comme apôtre. Amen. Papa Zde. Amen. Faut tu tambula porte à porte. Amen. Bon, mutu kini kaka ndengi wana. Non, maman secrétaire. Tala na saki na wana pesa ba mwa ya transport bakenda kusala musala bazana na nguko. Ba pasteur bon yo sto ici la vie moi ba dépense ou sala. Tukendeki kuzwa mbongwa wa epai mettre à page mécanicien de Londres tangwa atindi mbongo po isikana ke buyibisa ye po bakanga karso ya zo kupirate ba cassette ya na bisu na ya ba musicien chrétien wan ba bia bani na Tottenham maître nani apache akanga ye et puis petit nanga yo nani Serge Mingeli bangu nyonso le batindi mbongo na pape musui batindi mbongo na bina utia mbongo wana eza pona musala oyo lokolo bango baza ba donateur ya église tukenda tusala makambo yo bike mbongo ici ici la vie ya ba dépense na accès ki o papier ya dépense bon frère eza on peut musika te na banda kwa bandi wako kende pe makomo wewe yo mudimu wana ya kutambusha bantu makolo akumi mama pasta kaka mama pasta bozo kaka oyo mama tu adisi usa butambusha ta muke na taxi wana bongo merci okay de yande me kanise de gimbongo ya dogi yandi mosiko hano muna kuna anga sere pase me katsa monketo in akutuna bwana yelelele bon c'est tout qui est mission ça va sinon sto tu me kaukenda ma sœur bible mais papa pasteur na na solo na ngai elle est à solo na bon ça va bon omoni mbongo nazalaki nango nasalaki dépense mosuku ya ndako nasi na déménage epesi nazalaki nazwaki lopango sikoyo ya nga mokoozwi ndako ya yo moko lopango mobimba yo moko comme vous êtes une femme de prière wana kokota retraite ya yo moko kangi na baporte saint esprit bakiti louange sur louange kasi oyo mpe na kotala ndako yango oui problème eza te wana na oyebisi programme na basage toye tobondeli mpo na lupango ekozala problème te oyo kotala ngo ya na basage mama awa toye na selelisi toye yo na basage partout natambolaka toujours na équipe na ngai ya intercession yo ozali mpo na rapport basage mpona kososola molimo na nzambe bon mpona koya kotala yo basage te na bandako ya bandimi okendaka yo moko bongo mpona koya sikoyo na ndako na ngai vraimen mama secrétaire fo yaka na basage papa pasteur mafuta nzoto mpe esili
loyer pe na futi na nte. Bon, bamakambo wana nyonso tango église epesaka ngai situation na suka sanza wana fo bomona nguna mama pasteur moni osali nyonso tango asalaka provision ya ndako apesi yo na ya ndako na ya kupakula na nyonso wana ngai makambo etalaka ngai te malamu mama pasteur. Alleluya. Otinda ngai pa mama pasteur kadi oyo azoluka kuta tila ngata poison na biloko poison ebongo yo ozoyoka ngo te ni lingomba mobimba bayebi ke ngai nakotaka na chambre na neti mpona kozwa bible rapport dossier ubimi uye na bureau c'est tout. kosala semblant te oyebi ke théorie ko elobami déjà sikoyo eloko etikali pratique il faut ya na ndako. Théorie elobama pratique ezosalela. C'est quoi au juste théorie pratique? Théorie elobami pratique, explique-moi clairement. nayebi soki kosala semblant te théorie elobami na mwasi na yo lingomba mobimba bayebi sikoyo pratique ke bongo na okota na chambre lopamba boni ozoganga boye Saint Esprit wai mulimu na nzambe au nom de Jésus, au nom de Jésus, maman secrétaire au nom de Jésus, au nom de Jésus na mama pasteur azopanda lingomba yo oza moto ya mabondeli oza pasteur fuzo mwasi ya mabondeli makasi ekasi oyebi yango ti nandimi akasi akuyeba diluba akusa au nom de Jésus oza kusala transmutation ya diable au nom de Jésus. Mama secrétaire nzambe atiaki yo na dingumba oyo na shika na yo tikala na shika na yo kuma mikanda na yo kuma rapport siku shimbi wana eza jisumu oyo ngai pasteur na kokusala te. Ma sœur, amen. Je vais prier pour toi. Pratique. Je vais prier pour toi. Pratique, papa pasteur. Ezosalema. Théorie. Elobama. Pratique. Ezosalema. Théorie. Elobama. Pratique au nom de Jésus. Ezosalema. Olie na milimu mabe mwasi na oto zo olie pala. Oh, c'est à cause. Les autres qui ne le collent, ils le collent. Est-ce que tu as pété que Nadia Kuna? Ah, tu es bien. Et tu as pété une ministère. Mais aussi, si tu que Nadia Kuna, tu touches grave. Vous aurez vangoté. Oh, tu es là. Ngandi na zaboko. Ngala za secrétaire évangile. Évangile mon ka tindinga ici à poso. Il m'a tindinga de ngala ko benga yo. Yo okini ko lungula mo na pasteur wana ndako wana. Est-ce que vous avez que Jonia Gusto na fotino pembele na online so ba okike na zonga na évangile ba olela ngote? Est-ce que maman était libre de yoza moi c'est évangile. De il faut de avec présence nous donc et qui mi ça mon na pasteur wana. Il y a tout qui ni c'est. Talanga na ntsaka te ne ya bona lenda na ko die changa changa te. Yo tambola die benga évangile wa ba koto. O mona ngote. Zelanga ki otala. Bonjour, moi, pasteur. Bonjour. Évangile. Azate kanga mo mo sini plazali. Oh, okay wa. Ene ina vala kuna nda kuna zela eti. Ukutinga mo mo sini ena fandi libanda nga mo kolonda ozo presse kuna kota nda ke tanke ki. Menga za secrétaire évangile na la to avana nda ke évangile na zela e. Secrétaire. Quand vous êtes dans ma cour, vous avez place. Ok. Ah, ils ont des gars, non, ils ont bébé, on en compte. Ok.
Ok, arrêtez. Ngai na zela evangile na bakwe. Ah, mukono na kende ezali. Otinde bato mi baba bengele evangile te. Ngatine bato mi baba bengele evangile. Ka bato no tinde ki ko bango ndika mpa yake oyebisanga. Ok. Ngana bengisa bakushi nga kwa mbrienga. Na oza bebe na nga obota. Oh la sanga kinini. Ki bebe ni na ozo kumisa bato bebe. Yoza bebe. Ezale milimo abe tata ni benga na l'église ne koto na libumuana. Okumisa bato mwana. Na mwasi. Ok. Na robotele mwana. Père mwana na miso bato père ozala bien mwana mo père pa pamba toki. Ozolo bana pamba. Eloko teza libumuni ande mbala. Adiembela asova abukana adaya oki na ebisao. Ngana dessin animé na kufaka te. Ata boye sapo bo baringa na roki même me bosangelo toki tengele la momi mo bo. Ki dessin animé ne za pamba na ebiso mama. Na minute obi dessin animé akufaka te na yelo gome ko effacer yo. Yo zelo zo mo. Wasa image bino ya poso. Fatira kimbamba batia kulia makele la pamba. Tiens. Lelo pendako yindi sa kaka sia poso yindi sa penza. Wapiye. Kasi yo ba yo dessin animé comme ya ko effacer yo. Ah, na suyo te hein. Na zo la kisa yo. Na na comme la bino te na na zemi. Uza zemi hein. Na na ngamu amki, na ngamu amki, na ni kama do na zemi. Sika be ma kakato. Omoni. 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 Abiko. Hein? Yo sa na esprit na yo. C'est pour ça, hein? C'est pour qui m'a bien, qui m'a. Na biso qui m'a. Li pour moi na ngaba bana ngaba ta bina filo biki. Omonsi kwa atamboli takimi todie seposo zelanga ah na bapale zozo ke lukasu nini talanga na otambola ndanga malembe hein. Ngambe yaka. Mosi nangaza. Ya junior. Ah. Aza kuna na nasima bana biso. Bengela ngai. Nini? Oh, nini? Nini boy? Nini? Mimi kama lukeni. Nini lisusu mama? Mama kaze bino kina hapa. Na kolongola zemi na kena ngo wapi? Problem nini? Maladi? Tindi basi no awa. Nani? Obeta ngai. Basi ba nani? Nani ka? Mosi na poso. Na secrétaire no moni. Ngai. Basali nini? Mimi lukeni makambo. Eloko ni etindaki ngai.
au juste eza nini baye kosala basali nini babeti yo moi pasteur mobimba nangisi bapaka nanga soni ngai junior ozoloba bien te mama problème nini oh jésus na ngai oh seigneur jésus nabeleli yo na ngonga oh nzambe nyonso lokumu nzambe nabeleli yo milimo nyonso tu ezali ya mabe na ngonga oh nzambe esprit de mort natindiki yango bisika bikauki oshinda baroka karaku au nom de jésus nzambe na ngai tika te na ngonga oyo ezali nyonso ya mavutiment na minute oyo ngai évangéliste na yo tonu nabeleli yo na ngonga oyo nzambe au nom de jésus au nom de jésus oshinda rokokoka kokoroko shinda korore grama ngoroko to kurukusi o shinda ba kimena Yesu shinda ba hono Yesu ça va Junior ça va na lo mai Junior na lo mai alléluia Seigneur hono de Jésus shinda ba no de Junior, ça va? Ça va? Ça va, Junior? Oh Seigneur Jésus. Nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Évangile tika transport koyawa tika tunataye soit parce que ça va être évangéliste bon nakosepela moni toza bana nzambe liboso ya kosolola tokumisa nano asali grâce po tokutana Seigneur oyo ngenda monaki na butu tika te esalama na moi po yo moko moto olakisaki ngai na butu nani akozala na dute lisusu ndenge yo olobaki ndenge omonisaki mpo na ngai na avenir ya ngai mpe na baninga mosusu oponi ngai nalobela bango bo. Merci Seigneur. Seigneur merci. Amen. Amen. Papa Sajibun malamu ndenge kaka tolobaki tosolola mpo na réunion ya kobongisa ndenge nini lisango oyo tosali sika me ngai na yo awa namoni mama te. Papa Sage mama azongi nano mpa na bango nano azongi likambo yali azongi congé mais mwana mwasi oyo azalaki secrétaire na nga wana na oyo babilongolaki babimisaka milimo na église wana oyo sere oposo baye kosala désordre na ndako kobeta mwana ya paster na nde moko akosakana te yamoni mikolo aza nano mpa na bango yo mosali ya nzambe baya koagresaka mama na yo boye ezali malamu te me nalobaki na yo salaka mabondeli makasi omoni tata na ye lokola tokabwani na ye akoki kotindelaka yo bamisile na priere alolo yo fozala na ba antimisile wana bomoni évangile lisanga tosali toyebi te ezali lisanga nyonso tu ya biso me mpo tolakisa te nzambe azali nzambe na désordre te il faut toluka nani akosala oyo nani akozwa oyo nani oyo akosimba oyo ozo komona mpo ezala na ndenge ya kotambola na ndenge na alima bon omoni Papa Sage oso totali na bible ezoloba na biso ete mibale misato basangani esika moko nzambe azali kati na bango
omoni kosangana tosangani lelo ezali mabe te omoni lokolo eloko olobi ke po fo toyeba ndeni mutu okoki kosala neti nga lelo lokola nazali évangéliste nautaki na ngambo wana lokola tosalisanga na biso ezali mabe te toujours nga nakoki kokamba nazala kaka évangéliste après mikolo nakoki kokoma ta so paster mabe mpe ezali te yo koma paster moni ezelisanga moto oyo akoki kokamba baninga fazala moto moko azali sage moto moko mpe responsabilité na ye ezali komonolo na miso ya bato bakoki kotia yo lelo ndenge baagression ezali koya na kati ya ndako boye soki osango ekei ekopesa mpe déséquilibre nayebi te yo ozali wana lokola conseiller il faut otalaka ndenge nini toassocie yo na nini ngai nazali sage mpo moto akoki kokamba bato ifo azala na sagesse liboso nayebi te soki mpe bakopesa ngai responsabilité okondima nakoboya mpe kozwa yango te nakoboya yango te mpo nazali quand même na stabilité bino moko boyebi makambo ya nini mondimi etabe tozali ne calme na ndako moto ayaka koagresse te epuis bayoka ngai nano na sango te o nakie kosasa ozali komona mpo na honere ya lisanga nga namoni ndenge sage lokolo auti koloba bongi tosala boye mpo église na biso no tosala yango ifo ezala malamu organisation ifo ezala mpona yango moto akodirige biso to akodirige lingomba na biso ebongi azala moto moko azali intègre azala exemplaire oyo aza baconduite ya mabe te ensuite azala moto aza na expérience mpe na bwani ya na sagesse évangéliste oyebi yango bien nongo oza na logene boyo tokoki te kozala responsabilité ya ndenge wana kopesa yo namoni topesa na sage lokoli contenu ya azali exemplaire aza mpe na bwania mpe aza na expérience par rapport na biso mibale topesa ye ya dirige biso nga namoni eza ndenge wana évangéliste tono bon ngai na koloba boye na basi na alobaki yango liboso mponga mingi nalandaka makomi mpo bible elobi ke mibale basato basangani nzambe azali fo kimi ezala na makambo na nzambe batambola yango na désordre te bon nayebi te bon mpo liboso naloyebisa bino ke ngai nde motu naza évangéliste oyo ayebi mo bible malamu faso oyo mpe conseiller olobi so lobi lelo oyo ke totala ke molimo alakisaki ngai kaka nazala ou bien ndenge olobi ta mosusu ke fo moto aleki na mwa mbula mpo moto aleki na mbula awa oyo aza na expérience itaso ya mama mokili ezali papa sage mpo na ngai bo wana bolobi bo naza d'accord bon mpo na ngai ndenge bino bolobi lokola boponi ngai na kati ya consensus mpo sikoyo tokomi obele makambo na consensus ata na kati ya église bon prophétie oyo elakisamaki emonani ya solo mpo omoni ata ye moko seigneur jésus fungola apesaki yango na bato mibale te atikaki opepe na Simon Pierre amen lokola boponi ngai ngebi na kobwaka bino te tokokabola ndambo na ndenge ya bizaleli oyo tokozala mpo soko nalobaki naloba avo abolingaki kondima ngai te oyokaki na priere na ngai nalobi te nazwaki prophétie bakobenga ngai olie babenga ngai sage bakobenga prophète basoki kobenga ngai prophète eloko nini prophète awa yo ozali kokende ozali koyeba toso okomi prophète tozali kopesa yo fungola nalamuki nalobi oyo prophétie nini mais lokola mpe wana vision nalobi na yo vision ko lokola consensus mpe esalami bon ngai nakosala nini ngai nakoki kopepisa oyo balakisi ngai deja na butu mpe nalamuki mbala moko na ntongo nazwi telefone babengi ngai na Londres oyo ame na biso ko tobengaka bango na prière maître champion de Londres ye na oyo mosusu azalaka kosala kinga boye Steve Musengo
na mwasi na ye Prudence Mosengo babengi nga baboko na telefone tozeni biso nyonso twawa tosepeli ndenge yo okomi prophète nzambe alakisaka nde moko namoni na butu alors ezali transmis ekoma lokola kotambola na satellite baprophétie mosusu nabi bo tika kaka nakende ndenge omoni ngai na ye na réunion merci mingi tosenga be na ye maoka kolo ndenge nini nakolakisa biso nzela tokokamba lingombo ya sika yo kotikala nano évangile toyebi te tokozela prophétie mosusu ekoya nzambe azalaka kaka boye okomona lobilobi wana tanto yo mpe prophétie mosusu ekoya ezali consensus ezali likambo ya koyela te bon tosenga na kolo ye moko nzambe tata tika ete nzambe seigneur na pesi merci ndenge yo olobaki ekokisami ezala prophétie ya solo nazalaki kobanga nalobi tanto ekozala na badute kokoya consensus wana me bango mpe baboyi te bandimi ya solo seigneur na ngai ndenge yo olakisaki ntango babenganaki Joseph ndenge babenganaki ngai epai na église towuti lelo tala nde lokumu nakomi nango lokola Joseph ndenge babwakaka ye na bandeko na ye lelo yo moko opesi ngai tika te nguya na yo ezala ya solo Seigneur Jésus-Christ ngai nakoloba lisusu mingi te nakoloba nini nasi na pamba yo nde moto olakisaka Seigneur na ngai nyonso napesi na yo na kombo na yo olakisa evangeliste na yo merci mingi amen Seigneur na ngai amen amen bon merci ndeko na ngai merci merci par prophète yo bengi ngai na kombo ngai nakomi na prophétie te yo bengi na kombo wana non tozozela mpe nzambe akolakisa pour le moment zana no papa sage malgré ça toponi yo mais nzambe ndimi prophète papa makambo nzambe ta mo désordre amen nandimi pe soko zena badute boye yo moto ze pene nanga soko zena badute bongo bandimi te nandimi nanga ndimi malamu bon toko bobe na programme ya mosala merci amen Bonjour papa. Bonjour. Naoluka papa sage. Papa sage. Papa sage azalaka te. Azalaka te. Mais apesa une adresse. Apesa adresse à MSO Boussa numéro 2. Awa papa sage azalaka te. Pardon, papa prophète. Awa papa prophète azalaka te. Yo moko okumana mako mibale boye papa yo suspect suspect papa pesi nga na mono suspect mema mbonda na okay na ngokuna mema na mbonda ke na ngokuna ngina tindika wana mbonda ke na mbonda nokuna abi ke na mbonda nokuna mema mbonda ke na ngokuna mema mbonda ke na mbonda kuna alobi mema mbonda ke na mbonda kuna obeti mbonda nalobi mema mbonda kene na mbonda kuna obeti mbonda papa nalobi mema mbonda kene na mbonda kuna abi mema mbonda kene na mbonda kuna mema mbonda na kene na kuna obeti lisusu papa mema mbonda kene na mbonda kuna eleli mbonda eleli papa Papa prophète, papa prophète, papa prophète. Oh, yaka. Pourquoi tu sais, il est
bakota na ndako bo badikolo nyonso botikala yo papa kati mama yoko na tokenda badikolo nyonso botikala wa na badoni nyonso na biloko nyonso na biloko nyonso papa na ngai ndenge ozomona kutu na mbunda oyo omoni barouge oyo barouge nyonso na ye nango meme na dre na yo ya kolala meme na mutuka na yo partout fo tozalaka na rouge po rouge oyo bamakambo nyonso topesaki ngai wana nake nasali yango bapesi biso symbole ya rouge oyo do fo tozalaka na rouge biso nyonso donc elingi oloba te yango oyo bandovanda awa to na église yango ezali meme elamba ya kolata fomo ya rouge ezala mwasi na yo na ndako ezala meme dra nyonso foka ya rouge ata na église mpe ezala kala rouge osikoyo oyo nakotia yango wapi oyo fe ezala na chambre epuis na chambre moto akokota te ata o mwasi na yo obe nani obe mwana obe ndeko akota kutu te epuis so yo moko oza na problème na obe elingi olingisaka likambo na yo okoti yo moko obeti wana normal me motu mosusu ameka kutu te bon nakobeta yango rythme olakisi ngai rythme te yango ekipe rythme te yango isufi beta kaka ebeta kaka yo moko omona kaka sikoyo natia yango na ndako tia yango na ndako me na chambre kaka chambre wana eza unique moto akota te kaka yo moko lokola yo moko ozali nano awa tika nameka kobeta libela mpo soki oyo oke nayebi ndenge bakangaka te komi kobetabeta jana alakisaka mpe kokobeta wana ozali koyoka me basuki na bango te mpo ntango na kokotela bango na tika akoya koyoka madame soki aye kotuna awa mabe tika natia na ndako bon yo oleka na nsima balukela mo eloko akolia oyebisa mpe moto te Evanja omoreve olobetanga kaka tout justement nanda oluka yo mamu nini bino osala nanda onanga poso mamu nini oloba mamu nini obina ko gifle na minute oyo moye na pale na bo menace momi na nga aye poso ngai singa za mbali na yo nga na fa pa momi na mais baisi boye no na pecho soki moni bobeti mosi na nga yo te mto tinga moni ne pa na nga mais wali boma nga na tinda moni obenga li boma marque mais na bisi yo yo nde moto tindi monia ya kobenga nga mpona kendo chasse peti na mwana pasa na pale ya bino na pale na yo te mais oyo eza koloka obi na minute tala poso kosambela ezongisi biso nsima poso na ndosambela te na niveau naza nango na ngai na beto na minute o poso oyoki obike eriese ngai zobala kasi oriese nga obike kamwisi nga okamwisi nga okamata otindi petite wana moni aya shenga ya kobenga nga na kendo chasse mwana pasta na pale na yo siko soko misu kobaluka obaluki olobi nga na baluki ese ti mwana wana ya kobenga yo est-ce que ososoli lo ti ya kobenga yo est-ce que comprendre lo ti mwana ya kobenga yo mais na comprendre ni nabi ke mto tindaki eshenga tala dango siko ezala bino ezala me petit moni wana ko nabwakisa ye ozo comprendre otele lo kpo ti abenga ko oyeba ite oyeba ite ti abengi si oyeba ite mana sakanye esprit na ngai yaka nza koza masa na ngai yakoza masa na ngai te akoza masa na ngai ta mokie te dia nani efi butabuna bana Paris baba masa na ngai yakoza masa na ngai baba masa na ngai tuna na miki yakoza masa na ngai tala pona epi soki pecho na bwakisa ye nakutaki na lettre moko ya maître Djibril na Toulouse après nakuti so na lettre susi ya papi Debora
Eh petit, non kene wapi? Donc ngina welisa siko ah. Boniko di. Nodeti yona momina ona muso mwana pasa bosakanye esprit na ngai. Vous comprendre? Tala. Obi so pona liloba te. Poso ngana salo mabe na minute petit. Et l'autre côté ton nom. Et l'autre côté. Et l'autre côté keba. Prière nzambe. Et l'autre mo côté na ebisio. Ngape na yakuza danger keba. Oh, monya bayuma. Et puis momina ona fe ba ga obota mbala obota mwana tena libu. Loba seli loba moko bomoi na ngai ekobongwana yosalaki mokili oyo na liloba na yo nzambe dis seulement et mon Jésus ma vie sera changée tu as créé ce monde par la puissance de ta parole loba nandika loba seli loba. Pour réussir dans les affaires, il faut du sérieux, de l'ordre, de l'organisation et surtout savoir satisfaire ses clients. Oui, c'est les servir dans l'amour et dans l'amitié. Tobo sanate tozana kati ya de amisite business ozali shop moko ato kena o wapsuka suko ifo yao. Babiloko na appris à bien makamyo seza koto. C'est bien dit, de amisite business, c'est un complexe commercial où il y a tout. Food store, s'il disait video stores, transfert courrier et fonds. Bon, naye na maison de Amicintia Business, maison de distribution et production. Naye awa pona ko ba cassette oyo ya sali azo abimisi sikoyo ponga pena sa distribution na part nanga. C'est quoi ça, monsieur? Ça pourrait venir à Belge pour manger bien. Comme le monsieur vient de le dire, c'est un poulet belge, wiki, c'est un goût très spécial. Si vous voulez avoir une bonne santé, c'est un poulet qui grandit à l'air libre, donc pas de produits chimiques. Exclusivement distribué chez Mama Songo Exotique. Ça c'est du pondo frais qui vient de Kinshasa, plus précisément de Lutendele. Comme vous pouvez le constater, il y a marqué RDC. Et c'est que nous sikate boya awa na magasin ya Mama Songo na Félix Faure. Boko sepela na biloko nyonso tu ya mboka na biso Kinshasa. Mafuta mbila oyo zomi basali yango na mungu na kati. Okotia lisusu mungu ate. Okolamba nango biloko mbala moko. Esengo na Yesu. Amen. Oh Yesu, katika ngaite. Mwana nzambe Yesu, katika ngaite. Korona nga Yesu, katika Il s'est élevé à travers les mondes, les noms des dictateurs, les noms des rois, les noms des empereurs, très célébrés, les noms des généraux, des maréchals, les noms des philosophes, des hommes de science, mais le monde est toujours... Et après cette maison, on a besoin d'un africain. Et on a mis balai, bon, il y a que ça pris. D'abord, la raison qui me pousse de venir vraiment faire Kinshasa ici, c'est vraiment les gens qui sont dedans, de ma famille, sont
very good people. Des hommes de science, mais le monde est toujours dans les chaos. Mais les noms parce que Moussa les sala vraiment na ndenge sengeli akeza toujours chaleureux bato nyonso basalaka awa bayamba bato nyonso bien bapesa bato mbote batuni eloko lingi soit na nini kuna biloko olia ou bien na salon awa en tout cas vraiment akeza en chaleureux bakiti kutu ezali wana bayamba bato bafani wana toutes les semaines il faut nouveauté na bakassete ezala et puis biloko ya kolia ezokota na Afrique Cameroun République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Mais tous les sengomi pour bateau bateau dans les pelés. Et puis tous on la paix chômage et là bateau bagosali. Tous on la chômage na Hollande. Pour la location de matériel. Ah, vous voulez pour la location? Ah, pour sa place, c'est bon, papa, biso toyoki bino sono planète oyo bozali na matériel nini oyo bino bozali nango? Bon, biso a na planète sono toza na matériel ya son. Deuxièmement, tout un matériel ou ezali instrument complet. Au beaucoup de dans la campagne, na fête, ba manifestation nyos. Donc tout ça disposé pour le matériel et son na instrument. Ah, ya solo penza mon abi nous ya solo. Bon, biso pour na lelo, tous on a besoin pour na micro na baba frère pour na campagne. Oh, précisez bien. Hier, maman prophétesse. Moi, je suis un prophète. Les Rwandais, nous avons besoin de kilt. Campagne, si tu as un instrument, banini nyonso. Pour que tu aies kilt, micro, tu as un babaf. Pour le micro, tu as un babaf, tu es disponible pour le Sabino, pour le micro, tu as un problème, il y a l'église, le papa prophète. Problème est ça. Ça va mikanda. Ça va. Bongo, yango ekoya ndenge nini kuna na l'église. Bon, pour la kuna na l'église, transport ezali oya biso moko ya planète sono tokendotika ope tokozongisa biloko. Ah, oui madame. Là ça est le facture hein. Merci papa. Bien. Monite. C'est pas tout à fait un bon mituka ko louer bien penza. Merci papa pour ça. Je j'ai habité dans l'église. Tu as siko kuna. Ok. Ok.
tobonde Seigneur Seigneur na koloba mingi te po na li koloba yali oyo lakisaki ngai lelo nakomona prophète nayebi te Seigneur lelo koba koyina ngai obepo na mapamboli oyo ozali kopesa Seigneur bazali koyina ngai mpo nini mpo yo olingi ngai otinga na esika oyo ya ngai soko bato basalaka bwani toye epai oyo yo olakisi te rouge ezali mpo na kokanisaka makila oyo ya ekulusu na yo bakanisi bakokoka te nyonso na miyangano ya lelo topesi yango na maboko na yo moko Seigneur couvrir biso na Merci Seigneur. Bandimi lelo nalingi koyebisa bino likambo oyo babengi foi ezali kondima nani kondima be Yesu kondima makila na Yesu mingi bakomi kotia bino songisongi balobi na bino bakomi koseka bino na nzela mpo na nini bolataka kitambala ya lusi mpo na nini bolingi makambo nyonso be lusi elembisa bino te soki elembisi bino bokoya kokweya ndenge Pierre akweyaka lusi oyo bamosusu bazali kolata pembe bino bozali kolata lusi eze makila ya nkolo Yesu Masiya Alléluia. Na mokanda na Nzambe na Nouveau Testament na buku ya Matayi chapitre 14 verset 28 tango Yesu atambolaka na mai Pierre akamwaka na batoma mosusu Yesu abengaka Matayi abengaka Pierre alobi Pierre yaka mpo Pierre atunaka alobi Yesu soko ya solo yo benga ngai ngai mpe natambola likolo na mai nkolo Yesu alobaki na ye Pierre yaka Pierre andimaki na ebandeli koya Pierre ayaki ati pa moko pa mibale ntango makanisi ya bomoto ye aye komiyeba te ye azali Pierre kobanga esali ye na ntango ya mopepe ntango azangaki kondima asalaki nini akomaki kojinda mpo nkolo alobi na ye Pierre yaka Pierre ayoki abandi koya kondima esili ye foi esili ye akomaki nini kozinda ndenge moko na bino rouge na bino ozali na likambo rouge ozali na nini rouge soki olandi bato ozwi rouge na yo obwaki okosala nini okozinda rouge bon na yango oyo Seigneur abombelaki bino yango wana me nakobenga nakoloba na évangile aluka moto moko na bakolane na biso batia nzembo mpo tokumisa kolo epai na biso ezesene awa eza priere ya kokangaka boye te bakamataka mateya te molai eza obe Seigneur louange rouge napesi évangile topeta likolo maboko
boyoka na yango naza kobenga sere na ngai Sandra aya koyebisa biso tobina makasi. Alléluia. Tobeteli Yesu maboko makasi. Keto mishwar na biso. Mishwar makasi. Totele biso nyonso bipe tozali. Telema. Alléluia. Amen. Oba nzambe toye kosakana te toye kobinela nzambe na biso. Amen. Obongisa basentire na bino mpo awa tozokata danse nyonso oyo oye tozobinela nzambe na. Alleluya. Mwamba 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 Yesu ye mwamba. Alleluya. Esengo décourager te tobosana ki topesa nano mwa matondi na bato oyo basungaki biso. Alléluia. Yango tozokisema moke papa prophète. Bon, merci mingi. Sikoyo tokokota mpenza na esika oyo kolakisa te tokopambola mana nzambe. Tozali kosenga matondi na baninga oyo basalisaki biso. Baninga mingi bandimi biso te na libanda te na poto. Baninga lokola Kuado na France batindeli biso babiloko bozali komono. Baninga lokola baeme mwanga na Paris. Baninga ebele oyo basungi biso bamoni biloko oyo eyei awa na yango tokoyebisa lisusu boye tozwi accord bandimi nyonso oyo bazali na besoin ya voyage oyo bazali na besoin te bana na bango bavoyage église na biso na libanda na poto esendimami bokoya epai ya conseiller Mbondo ye nde moto akokamata bakombo ya bato nyonso ezala makambo ya kofuta bavisa ezali eloko pamba na église na biso rouge ese esali makambo yango awa tosisi makambo ya voyage tozonga sikoyo wana luanza na biso na pesi epai ya mama sana. Rouge. Rouge. Toke kobingela Yesu. Amen. Nzambe nanga nayokangu yana nasambalelo papa ela ingi na mona na miso. Nzambe ya rouge tomonangu yana nasambalelo papa ela ingi na mona na miso.
D'accord. Malembe quoi là? Malembe. Kita. Moyibi nyama mo. Mbona yako tunaleta sisi? Eh, tena malo. Yo moza pa moza anangai. Mais ça la calme. Moyibi osoka. Tika okufa papa. Tokela kwa mwana. Ça fait je suis loin de dire attention. Ouais na. Ouais de dire ni moyibi. Ba ouais de dire bilo. Là ouais, qu'est-ce que tu Mbabo moyibi. Tika au on s'en met vision. Tika. On s'en met vision. Tika ekoki. Bongo ta petit. Tika. Moi ça pas moi ça ranga yo. Olobi nini? Moi ça pas moi. Tika na olobi nini? Tika. Je suis voilà. Calme, aza ndaka prophète, zala calme. Kotia makele te. Mama ezani. Yani. Botuna ye. Ezanini. Kolenga lenga te ezanini. Yoka papa. Botuna ye. Naza wende. Botuna soki we, soki na botuna ye. Zana loba. Na luka papa sage lokole. Naza mondimi, na luka prophète lokole. Prophète lokole ata ata ko se reposer lali. Pardon limbisa na mondimi na luka prophète lokole. Lali ata ko se reposer. Papa pardon na sengi na lokoma nzambe. Limbisa na luka prophète lokole na problème. Tala soki papa prophète wa yamba. C'est là, ko bouger ate bo sala wana. Maman. Bon, na botuna bino banani. Hein? Bino banani. Ah, ils ont place ndaka prophète. Hein? Prophète ndelo ni. Hein? Lo yelenga kuna yema ma prophète. Hein? Ngaba sikola benga nono yengo, sikola benga nono yengo. Hein? Prophète ndelo ni papa. Tango soki ploro na ma prophète aw. Conteneur comme soki ni. Ah papa, na lobi na lelo. Pakala ni na seko yoka na ibanda. Batumu asali banda kuna babiki no bana pusa ba mona. Baza bandimi. Baza bandimi me baza mwasi moko mibali. Kotisa bango baya. Bongo na ngai yawo. Oza escroc yo. Yo oza escroc yo. Otamu singa bopona ni. Otamu singa bopona ni. Osima ngate. Soki prophète. Oza na prophète malembe. Tokei. Soki nani. Et comme il y a un prophète, escroc moko. Calme. On est un conteneur sur la démon. Hein? Maman, calme-toi. Kwani makelele boye na ndako epai kimia ezali epai molimo mosantu yali makelele boye ndenge nini? Papa, mbongo na ngai. Ngana bina ngai yote. Mama kokangela prophète te ezala calme. Waza musele. Mama kimia zana yo. Kimia zana yo na kombo na ye moko Yesu. Merci papa prophète. Nini? Papa prophète. Na zo ba pele kamte. Mama oyo na tekeleke ba sapato papa prophète. Ba sapato ba pese nga ba bito ba conteneur mo nga pele bese ba conteneur utakite. Na tekele ya bito ezaki ya muyibi. Amoni nga menacinga ba mona mutune ba menacinga ba bunisinga yi. Yo na bina ki ne pas papa prophète. Ya za lokwa nzambe na biso. Nasina yebi. Ozoye ko luka moto nini oyo ayibi biloko wana. Amen papa prophète. Mama ezali bongo ozoye ko luka. Papa, ezali bongo te. Mama yoloba ezali nini? Papa, ezali likambo ya tembe bongo luka nani te ezali likambo ya ngai na te kaka. Naza na zando, naza na bamesere naza ba dépôt nanga na ba container nanga. Mikolo na kote ki faillite ma papa bezalaki te. Mwana ngai oyo azala na zando ayelinga tatoyo. Alabi bazoteka mapapa. Ayelinga mapapa container mobimba. Papa na soma container ma cash. Avant ateka la container on Mama. Afundi singa ibongo kashi papa na koto mona iwana. Papa na papa komi kana mesa esali kaka 2 jours apamba. Na koma mona ko moya boy. Mapoko na sima. Awo na semestre na munoko. Na batu mo mona beta bangote. Na tali boy na moni ye. Papa na le aba botore na biloko nyoso na someke pale balebi babuka container. Allez, sikoyo ninga tala balebi container wana bayiba yango. Bayiba yango papa bayiba yango na poste hotel bayiba yango. Yango eloko nde na lobaki bosikoyo boye nini
mpo akonganga te mama awa tokozwa solution natiki baassocie na ngai na ndako baza kozela mbongo na bango mpo marchandise ye moto atekelaki ngai na versa mbongo sa marchandise epa na ye cash napesi valeur ya 600 millions de francs congolais mpo na contener mobimba wana sikoyo biloko etekama te babotolinga biloko azongisenga mbongo na nga contener nayebi mpe ete namoni na nzela na mwasi na ye soki inserte soki loki soki lolor soki lolar nayebi ete me moto ayelaka ngai ye mwana mobali oyo yo mondimi eza ete bakangi yo mpo ozongisa mbongo ya bato bongo contenere na priere verse nini batindi yo te okende kozwa bacontenere ya bato bakanga yo na basinga epui ndenge ozali koya baboyi kokotisa yo mpo bandimi nyonso ya biso tozalaka na symbole na biso tala ndenge ozali koya wapi luzi na yo ozali na luzi te bakolekisa yo ndenge nini ozali koyokisa eglise soni oyo ozali reveil eglise ya reveil tobandi yango bato basi bandimi biso bon mama nayoki yo mpo na makambo oyo na yo na mbongo ye azali mondimi na ngai nakoki kobwaka ye te tokosala boye bakosalela yo desage mama na ngai nakufi ngai namelika ya poison za mama yoka kitisa motema lokola oyebaki te awa biso symbole na biso ya rouge omoni suki na yo suki na yo ezali na rouge lokola oye osi okoti na kati ya famille oyo ya biso bakosalela yo desage okoleka na bilo bakosalela yo desage bakopesa yo ndambo mpo yo ozonga ndambo eglise ekofuta yango me eloko ya liboso bana oyo bavandeli nga na ndako oyo nga natiki baza kozela biloko na bango bapesaka liboso mbongo na bango parceke nga nasi na sambwe akemisinga mambango alinga asalisa régime nakonda oyoka ezali likambo ya kokonda te nalobi te bokende nene na bilo leka nene na bilo na nsima mama bakosalela yo desage tozala kaka na ye yo mpe okoluka makambo kotala pwa te lukaka te makambo oyo ezali na bato oyo bazali na pwa na yo iya tata azali mwasi ozali kotala pwa te ezali deséquilibre te bon kota kuna kota bapambola yo lisusu ozali kotambola symbole ya rouge ezali te ekoluka makambo oyo ezali na pwa na yo te mama nga nasi nalobi bokokende na ye likolo yo bokende na ye kuna merci papa merci basalela ye desage
tika tika kai akola kuna kata nzambi na sasa nini sana deba kimya bora ya nabino yo kanano tala wewe nasana mwana ya mkolo mkolo yo sasa tala neno moto ya bengi ngaide moto na tindi ba benga bino haleluya papa sage pesa neno mbote ngondo biona nzambia koka mwatende ngomoninge na komibu oyo nyonso ze mapamboli kotika nge natika kibino nzoke zaki mapamboli yango ana na moni bino na nzela na kotika bino pamba te na lobino benga bango tanto baze ko continuer yo ben na passion nge natika ka bango papa sai oyo votiro yo yayo nangena zeri susu saze te nasi na evolua na koma prophète ezomona nango oyo kutoze komona oyo ze ya mibale ya mibale nzambi aza kusala nzambi alobi na bino boya botika kuna epai na tata wana boya epai na ngai bozwa mapamboli lokola ngai ete ndenge botikali obe boye ndenge ngai natikaki bino matiko anmekoma moive ne kitoko vraiment basabati ya neno mama prophétesse yaka neno omona bakolege na ngai ntango tozalaka ndenge omoni biso boye toza kokende epai ya paster toza kokende kopesa laport oyo ya bazienne bolembi nano kotambola na makolo te epele na batulu oyo wana tala kaka oyo mama prophétesse ye mame yaye akomi ngebongebu boye nzutu mekoma mama prophétesse oyo omoni baancien collègue na ngai tozalaki na bango yebi bango bon pambola bango pambola bango na transport nzambe ayibi kusala boya nazela na besoin na bino boya oyo ya ngai moko wana yange mosumu bamipesa be tozole bofuta transport bino yaza koloba ya yimo melesi mama melesi bosala makasi nakozwa bino nazali kozela bino bon papa bosi bayayi bo ndenge nini oyo namoni bato oyo mosusu me bango bazali kokengela ngai seigneur jésus azali kokengela molimo na ngai bango bazali kokengela babien na nzoto na ngai en tout cas vraiment elle me vance ata kutu bakumaka na bamilele ya mbwaki yani mutu na mwikima yani mese ya mbwaki kitambala ya mbwaki mama pe kitambala pe ya mbwaki tata même kitambala ya mbwaki tala mama nyonso tu ya mbwaki na mbwaki pesaka mbongo kasi kabula ko kabula yukasira kukabula te ponga na yebi yote yayo wana yayo yangu wana lakisa pesa nini ikamaka mwana eza ya kovimba wana pesa nani eko ili na maboko ya nani eko ili na maboko ya nani pesa nani ikamaka mwana tokeka nani tokeji yozaka nene baluka kaka tokende chef Mfude tova na botiere ne Mfude yo ozali chef de répétition alors kende tala sous pasteur betela porte le mso ala lisusu na lamusi ye alobi azokoya nake lamusi esumba mibale Mfude mais yo za ndenge nini oyebi ke bien na futi na ndako bato te courant na futi te mai na futi te ozo parvenir koloba ndenge wana onimze te ezali kama obenda na te fa Mfude kende benga pasteur aya tosula makambo esila lukoso na mbongwa mais répétition pe boyaka pa avant eza ba droit na biso eza ba droit pasteur pe on azokoya Alléluia. Amen.
Shalom. Shalom. Tukanga mistu bonde la nzambe na pesi yo merci po tuyulingaki bantu nyonso bakuma katikati na esika oyo batele lisolo na biso yo opesaki bango misu batambulaki na biloko ezalaki misu mpe mayele bomba lisolo na biso zala na biso na ebande lokola alfa mpe osukisela biso lokola womeka modina ja nzambe toyaki na kobondela amen. Amen. bayibisi ngai bozalaki banda olingaki ye tosolola oyibisa ngai masolo eza nini instrument ekufi kasi lobati ye on a passé lobati papa pasteur alléluia amen frère akola bon papa eloko na ninga naloba kaka problème oyo toyeli awa eza problème ya badroit na biso problème ya badroit na biso bato na poto bazobenga bakasete na biso ezotekama toza première orchestre en Afrique centrale tozwa disque d'or en plus tozokende lisusu na kora mpona tokende obeta kuna papa badroit na biso tozozwa te papa dika mobimba boyeli yango wana papa problème kaka badroit mosusu te nzambe aza monene nzambe aza bolingo me ndenge boyeli na elobeli na bino wana bokesenyi ata moke te na bamusicien ya mokili kaka soki asali alobomo moko mbango epai ya producteur nzembo mibale bateki mbango o ndenge nini mbonga ndenge buza ndenge moko soki bosalaki lokola alobomo lokola enani oyo mama kalanga asali tubanga nzambe bozoyoka ndenge ezoteka na mputu na awa jugement eza kozela biso bana na nzambe kanga motema bobongola mitema mpo ntango eza koya jugement eza kozela biso lamuka jugement eza kozela biso oyibi nzembo wana bazokotinda biso na jugement banzembo ezokotekama ya na bui te bazosumba bino bazotekisa mpe bino na putu me producteur azozwa mbongo te mpo bato bazoteka bino wana bolanda ngai bien pase nazolanda nyonso wana bapirate nakoki kotangela bino nkombo lokolo bamaison eza kopirate biso na allemagne yoka nkombo ya moto esprit molema asali maison mobimba ya kopirate biloko oyo bino boza kosala na londres eza richard king bakanisi eza libanga ya bien me biso baartiste congolais biso na bino bato tozomona mpasi soko mbongo bango baza kotekesa wana ezokomela bino te ezokomela mpe biso te banani bazobénéficia papa se ngai natuna oyo bazokosala ndenge wana bamindele obe bato mwini kwanu mvene excuse ngai tala parla langue eyeli ngai ozoyoka te ke eza bacongolais mais papa paster bango balobaki ke bake kozwa mayele bake bakisa mayele mpo baya kotonga mboka bongo ekomi susu ndenge wana bo biso tokovivre ndenge nini reconstruction yango wana reconstruction yango wana kopirate biloko ya baartiste congolais bakufa pauvre mpoto bango bakendeki bakochange mayele to reconstruire mboka eza mpona kobebisa carrière na biso ikufa sikoyo boyibisa ngai ezalaka ke babenga yo sika boye mpo okende kozwa mbongo yango wana il faut tosambela ke bakongolais oyo baza na bisika bakosumba na nani na londres soko bakeye epai ya damsita business bakokuta wana soko basombi kuna mbongo eyeli biso ubie bakei na epai ya na boutique ya surprise shop london soko bakomi wana epai ya monsieur paul nami josé wana ekoyela biso ozomona na allemagne epai ya remene kakaba ekokoma na swisse na boutique luzemo basumba bisika mpo mbongo ezungela bino wana na kofuta bino chanal tijem mais pasteur bango balobaki te bake poto bakimi lifelo mais koma bango bakoma koyiba su biloko ya biso bato ya lifelo batalola bayibaka biloko bato ya lifelo oyo bible ezoyebisa biso bato baza na lifelo nde baza kosenga abala yama ata litanga ya mai mpo bamela me ngai naza kokamwa ndenge nini bantu ya lola babandi epuis iza kaka banzembo na bino te bakasete video oyo eza produit par ogp wana mwana placide azomona boye abimisaka mwa mbongo na ye asala boye batuti pirate basala batuti pirate pasteur face à toutes ces histoires piraterie boye na boye donc
tokocontinue boye 3e album tokobimisa courage eza wapi nzoto toza na besoin kolia kolata makambo nyonso donc tokanga maboko tokontinue kaka kosala mosala bakongole ya putu bayoki na de boutique wana baleka te basumba sika toyebisi bango mutu na mboka na ye epuis tosambela nzambe apambola bango bakontinue kopirate biso mpe inspiration ekusila bakomona mpe biso te bakoyoka mpe bino te amen hein? Amen. Donc pour ça ya kofuta bino ezali kadi bapirate baza kobebisa biso makambo ok botambola na nkolo j'espère que mbala nsima bako soki bayoki bakongole basumba lisusu kuna te po tosala mwa mosala na biso malamu amen hein? Amen. botambola na nkolo yesu tika mpe malamu apapase nzambe abatela bino lobi tokoya mpona déclaration moko na nango ça va akuyamba bino Oui, ben. Ça va? Ah, surtout moi, non, na buyemba. Yelele. Ah, ben, nakubwaka ngope. Yelele. Amen. Papa c'est. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, papa c'est. Boni. Ah, tout est ma case. Ah. Ngai na utuku yamba banani. Tukutana bangu nzela. Bamilise bokutanya. Surtout ya pembe wana. Ayembe. Boni zela botambole. Ah. Itubago. Papa c'est. En tout cas, tolingaki toya te. Kasi esengelaki kaka tokoma. Mais tokutani na sage lokoli. Mais ndenge a changé. Mais non. Et impressionné biso makasi. Lokoli 1. Akomi nzoto pembe pembe kitoko sembe sembe. Akomi na voiture. Akomi na mbongo. Yegu talingeka kima. Akamati lisusu mbongo. Tango fungulike kasaki wana. Eh? Oh, gasoir wani bimaki. Somo. Tanga mbongo. Nawo yeba mindele. Oh, nawo yeba bisu boko. Mbongo tondi tango liasi wana ya bisu ada pesi bisu. Bante ko nangai. Oyebi nazana frère moko Moïse hein? Hein? Salon de coiffure Shalom 2000. Chaque fois soko abengi ngai na téléphone à Londres sika zali. Hein? Aïbisa toujours frère Kimia ezala. Kimia ezala. Ne soyez pas comme ceux qui croient que la religion c'est une bonne affaire. Parce que la Bible lui bantunyo subate ya tebo imaka mwana. Oui. Parce que biso bate ba kujuger biso sévèrement. Biso bate ba kujuger biso sévèrement. Soko kanisi Bible za kopekisa ke bantunyo subate ngai lelo pasteur, ngai lelo na yuka comme prophète. Ah comme prophète. Ya so le. Oui. Papa c'est. Mais c'est là où on a eu. Nakoyebisa yo. Poso kitoko. En tout cas pembe. Et puis à lobby na biso azana besoin na biso to comme côté na ye. Mais biso ça na mois d'août parce que nous sommes des sages. To lobité. Ye to yebi ça leli na yete. Biso to mesana na yo pasteur. Non 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 non. Frère boyebi ngai. Nalobaka bolembesha nini? Nshinga. Nalobaka bolembesha nshinga. Nini ezala? Ditalala. Ditalala. Ditalala c'est kimia. Toujours bolembesha nshinga tuzana ditalala. Bon, là il faut na continuer ba campagne na ibina kuvana na bino mingi te na ibite soko programme na bino zantegeni. Ah, papa c'est. Mon photo kutana kaka na église. Bon, tukutana. Likambo yesu na ningaki na luba. Oh, likambo ya nani ya banu ya muziki. Oui ba po ba ikulela ngaba makambo ya pirate. Ah, likambo wana. Nani yo mwana kasinanga yibisinga yango. Nani? Nani ojaza na Holland nani Kialunda koko dia nzombo. Na Chalunda. Chalunda bengyo. Abenga kingai. Alubi ngai alubi noko awa baza kusala pirati ya kusakana te.
C'est fini. Oussama bien de Lambert a comité dans le domaine à Bakassé. Et pas tous ceux qui m'a piraté de l'air. Je vous fais un petit pas à Nabi Misabino parce que en tout cas, pour lui, Misanga, il est là pour Yambabino Mingite. Mais merci dans le rapport au Boussalinga. Ah, comme il y a un garde corps. Un corps de garde, mais ah, qui a l'onde. Écoute-moi, on finit cette vétile, quoi. ngai namoni ngai nazali kocomprendre yo te yo oye kofanda na ndako oyo soko napesi yo mission okotala obe ngai nalobaki na yo te luka bato tokofere voyage bango na komo na église alors yo okei lisusu kobakisa bankombo na yo yango epesi compliqué na kati ya aéroport epesi compliqué epai na baambassadeur obebisa lokumu na église te est-ce que bango nyonso to bakei te t'es pas prophète bango nyonso bakei te mikanda osele bango ezalaki mikanda mwa malamu te bakai bango na aéroport nga na moyena sa oto mais ezali te takutu markel lufulo mwasi ya bobo wapi mama na mimita o a Londres ye mpe moto naye bakei te markel lufulo asiliki abi bato no bakei te ngai nalobaki na yo tosalaki ndenge nini bato bakokende oyo bakei na Angleterre oyo bakei na Bruxelles na Angleterre na Londres nalobaki na yo Freddy Mesaki azali kuna oyo babengaka ye noir anglais ye na Zefondo Marco Zefondo to Laurent Samba oyo dif noir sikoyo soko bakomi kuna baoyo bakokata ngambo oyo bakei na nini ya Bruxelles bango mpe bakei kuna epai ya Kirino de Bruxelles bato wana nyonso ndenge toyokanaki na bango bon ngai nasala nini na élevage ata ntango babokolaka bangulu nyonso tu bamosusu bakendeke bakei na patisserie bamosusu bakati bango kokata balei bango ezali bongo mpe na makambo bavoyage eza problème mikanda nde ebomi biso problème mikanda mpo baosalaki wana papa ngai nalobaki na yo kende mpo na makambo avise epai ya oncle bona olekaki kuna olukaki yo moko okosala makambo tala siko makambo ebebi oyo bangulu mosusu bake te nazali na likambo mosusu na koloba te me bayawa te sukisa bango obe na leopolo kuna Est-ce que tu connais dans la table? Oui, maman prophétesse. Nini wani? Ah, petit. Bon. Naye le message très exigeant. Faut tout sauver en place. Tout sauver sikoyo. Tout sauver sikoyo. Tout kende na sa. Tout kende tout sauver. Bon, naze koya. Naze kotana makambo musala. Sikoyo to kolia te. nalobi nake makambo mosala mama prophétesse yokati mosala nzambe ezali likambo kosakana nango nazali koya nalembi te nalembi juste papa makambo eza nini vraiment eza nini papa explique nga mama comprendre eza nini koloba nango oyebi eloko te mpo nga na mobali nanga tovanda bien tolingi tobandaka kosola yo wana oye bobandi masolo milei ekomi na ara kolia na misu na owe mutambu na ye wana akoti azwi mobali nanga akoti na ye kuna sikoyo juste eza nini nga mwana kosala kabo na ndako te mama prophète osili te mama na ngai ngai likambo tovandi na papa prophète tosolola ya likambo ya voyage bangai bato ya voyage bangai bato ya voyage bakende poto bangulu nini yango tokosola wana fallait bato ya voyager ke bato esalimiki bato ya voyager te nga kuna naza na problème très sérieux couple ya Justin Biniamu na Karitu Samba ebongai bato yango bakende poto bakei te ya solo mama papa ya solo wana vraiment makambo bangulu ezosala makana na kati ya ndako na ngai yanga mokolo ndako nayebi te kolo mobali nayebi te pani mobali na ngai azosala nga boye nga ngai soko oyebi te mama na ngai sikoyo yoka nzembo eza te kaka boye
ata yo moko bongo basala ndenge wana papa yo yaki na ndako yoko oyaki kokabolanga mbali na nga te oyebi tina nini yo yaka yoka mama tanga pe bango relation na mutambu nazo comprendre te maman lezo bangisa pe nazo comprendre te mama ngo manga pamba siko mbunda pamba nzembo zate o juste ekomi nini bana mokolo nini mama kaka boye namona ka soki kaka ata tovandi mpe na mobali na nga omona kaka mutambu na soki ayeba koti na chambre nga atikali kaka boye na chambre wana nakotaka te nzambe yoka yoka makolela te mama nanga kolela te nga likambo mpona comprendre jamais nakotika boye jamais nga mama nakofutetoka vi ya boye te jamais Vos solutions graphiques. Amneid Image, c'est la conception de vos affiches, la création de vos pochettes de disques, de vos jaquettes vidéo et cassettes, c'est aussi celle de votre acte. Amneid Image, c'est vos logos, les en-têtes de lettres, vos posters. Les plus grands ont fait appel à eux. Les plus grandes stars font appel à eux. Zaiko Langalanga, Kester, Adolphe Dominguez, Kofi Olomide, JB Mpiana, Papa Wemba, Werason, Madilou, Magic System, Espoir 2000, Pendandale, Félix Wazekwa et toutes les grandes sœurs de la planète. Amneid Image, c'est aussi un studio photo à votre disposition avec les meilleurs photographes et les meilleures photos. En quelques minutes, avec Amneid Image, vous pouvez avoir vos photos sur vos t-shirts. Amneid Image, toujours à votre service. 2 adresses. 40 Boulevard Ney, dans le 18e, à Paris, métro Porte de la Chapelle, et à Kinshasa, quartier Gombe, immeuble Botouré. Téléphone 01 40 35 66 01 01 40 35 66 01 et à Kinshasa 99 56 908 99 56 908. Amneid Image et sérigraphie à votre service.
Shada